esalemaki nde na Stade House palais présidentiel ya Uganda akei moko ya monene ezalaki pona président ya République Félix Antoine Tshisekedi ye moko homologue na ye Uganda Yoweri Museveni azalaki wana pona koyamba ye 21 coups ya kano eyokanaki na palais d'honneur nyonso wana kaka pona akei ya président de la République Fachi na sima ya akei na bango rencontre ya plus de 1 heure du temps esalemaki entre ba deux présidents tomonaki pe présence ya ba ministre boyeba ke na ba communiqué ya ba source présent na échange visite entre ba deux présidents eza pona construction ya route o éco-relier Bunangana Rutshuru Goma Pombwe Beni pona ko faciliter commerce transfrontalière na deux pays projet ya construction ekobanda dans 24 mois pour pauvreté na manque ya banzela nde ezo favoriser insécurité selon maloba ya président Museveni basolola kipe na o etali insécurité. Ils ont souligné l'importance de développer les infrastructures transfrontalières qui sont essentielles pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Ils ont identifié et convenu d'entreprendre le développement conjoint des réseaux clés suivant dans les 24 mois la route Mpondwe-Beni, 977 km, la route Goli-Bunia, 181 km. Bank président Mibale bazo collaborer pour na ko s'attaquer na ba force négative ya Est ya République démocratique du Congo.